Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre grand magazine 100% Star, une émission socio-culturelle qui fait la promotion des célébrités. Tous ceux qui ont à dire sont les bienvenus dans votre émission 100% Star. Tous les samedis, vous les suivez en rediffusion le mardi. Je suis très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Comme vous savez, le monde entier est frappé par cette pandémie de coronavirus, autrement dit Covid-19. En tout cas, nous n'en pouvons rien. Nous tenons seulement à nous protéger contre ces virus, mais aussi à respecter les règles d'hygiène, également en demandant la grâce et la faveur du bon Dieu pour que nous ne soyons pas infectés par ces virus qui est très mortel. Donc, dans cette émission, nous allons recevoir quelqu'un de très bien. Il œuvre dans les domaines culturels, dans les domaines musicaux. Il est tout près d'un artiste, d'un grand artiste, en tout cas d'une grande star de notre pays, la République démocratique du Congo, de l'Afrique, pourquoi pas à travers le monde. Avant de le présenter, je tiens d'abord à remercier l'équipe technique, Coupard Bola derrière les caméras, Mike Kamara à la réalisation, également Guy Poutou, chef d'antenne, Joël Pembele, Samson Ilunga. Merci à vous d'être là et de loin nous saluons celui qu'on appelle Serge Makoso. Alors dans cette émission, la star de cette semaine n'est autre Sankara de Kunta. Ouais, Laura Fabrice, en tout cas. Bon week-end. Bon week-end à Yopé. En tout cas, on peut ça vraiment. Peuple congolais, nous sommes partout aux alliés dans le monde. En tout cas, bon week-end à Bino. Et puis, il faut aussi toujours attention par rapport à la règle d'hygiène. Il faut garder, mettre à distance. Et puis, pas de bisous, pas de je t'aime. Donc, séparation des corps. Donc, la règle. Et puis, le minute, en tout cas, tous ceux qui ont basignon sur le premier bureau, en tout cas, merci mingi parce que les batunions sont fandi penda donc mi bali ba komi ba fidèle donc ba komi na l'homme au foyer ozomo na bena mobali azokalinga maki tout penda pondu tokisi bena mbila mobali asali musaka mais na yope ndako ezongela yango wana en tout cas yango moni tozoloba sans effet na ba deuxième bureau donc ça makambo donc ba kampena réunion salami yango wana et puis tokoloba les sous que lelo ba décision pe mboka ezui par rapport ya makambo ya ba ebembe ko lekana ngomba la mode de mort ti bagene ko kunda en tout cas c'est une bonne idée éthique à la libéla pona ba konza mboka par rapport matange comme qui dépense li boulot pamba toko matina ba $6,000 cercueil golobate ba salle de 2500 à $6,000 pour kunda moto VIP faut chat $20,000 na bata ba lokoso bazwa na matanga mutakufeli me azolo ba aliete amelite uboko kunda me boko mi wapi biso na to melite me bazata na mawa te ndenge kale zaki ke no café kaka yango wana bozo sentir que mutu mso pa tale bembazo bang be kufi na veni po ale kata na tinela ke ndata ko lala zo bang mais lelo batu ba banga susta yepe selfie na cercueil penza boy de l'air est grave l'air a sonné yango moni loko tokolo bango wana et puis loko mususu oyo bakonza mboka basali susu bien eza ba biloko sentir que toko futa mai te na courante eza ba biloko quelque part to koma mona pena ke ngana fongola mai jour musuka na mela muchopia toko pa régie des eaux et remboursanga te et dédommageanga te courant ko toko lobate ya délestage et c'est la film komi pena parti moko ya danger quoi ta ekei donc snell pe remboursa bisote net siko to ça la groupe électrogène. Oui, tu as là sur niveau, il y a un moni batubazo comparé, chaque canal qui est un groupe ezali, bon il y a beaucoup sans Cécilie. Donc en tout cas, ba konzamboka, na profiter suna lo bapena donc merci na batunyo sa bonne volonté au bazo continuer ko sunga batu. Lokola Eric Mandala le docteur des ignorants, oyo azui 800 Congolais baza bloqués na Dubaï parce que Congolais baza bloqués par-ci par-là dans le monde entier, na Chine baza na Turquie baza même na Brazza bazali moya ba 4 cesate. Gouvernement et que Luka ba ressorti ça Congolais te sika bazali Eric Mandala le docteur des ignorants a dit 800 Congolais a logé bango na Dubaï au lieu balala na aéroport au lieu bato mususu mona gakendaki mbongo asali ba condamné mbongo esili mutu mususu azuka mbongo mukepo ba mona mata vio elenga selfie akembango na selfie akangami na selfie mutu mususu pa kenda vacances akangami de yango monike Eric Mandala a pesi bato vraiment na biloko kolia so potika famille na kisasa azopesa na mbongo wa famille sikotika na kisasa. En tout cas merci na bato aboye parce que na Congo nde nazoloba ke batambongo bazala te pourquoi parce que
so totali be omona ke batambo ezalaka na ba boîte so kasomi champagne 10 bouteilles de champagne à komelaka mi balé 8 ezonge pa mukolo nango ba yokana de na mukolo boîte tout ça pour trafiquer les clients trafiquer les gens yango moni biloko na nyonso te o comprendre que faut batami tema malamu bazala. Merci na Werason na fondation na ye parce que la sagi appel de fonds aza muto akopesa badon. Merci na maman Denise Betu oyo motema connaître ce que dia akopesa don na ye. Merci na Fernando Finda et puis merci na Victor Bosoku et puis Roger Niwa, sans oublier Dr Jeff Njadi le tête à don dédié au apesagi badon na. Et puis merci les sous na Fali Poupa du Cap la Merveille oyo apesi badon na ye to sepeli makasi to monaki balita chamala to monaki ba artiste le roi ba fabricas ba s'impliquer ça livre vraiment bien makasi. Et puis to yesu na merci na maman Olive Lembe o akenda ko pesa bakisi na inerbe boyebi chloroquine na inerbe zaika so misa to so 4 mais mère ya pesi so 8000 chloroquine. En tout cas merci na maman Olive Lembe boyende zalaka. Et puis merci les sous na ba ONG le roi ba congotisme ya Mamelody. Merci sous na la première dame Maman Denise Nyakeropo, batu nyonso et puis même maman Nabiso Amida Chatio akabaki groupe na maman emo. Donc en tout cas, toto senga penza ke batu nyonso ba s'impliquer na moment oyo ne tozolo ba ke batu bazana pasi eloko kolieza te, bo sesa biso ba jeune prière forcée te, to sungana po na moment o vanité de vanité batu ebele atoza na mbongo soko kufi okokenda ata na dollar moko te katana te ata o ya bikoro okenda ngote nyonso kotika. Et puis na yako remarquer na batambongo na babola batu bazo banga liwalo kwa batambongo bazate ko so akaligila tika mwasa métis akaligile bambongo neso ayiba ya mbogo yo akaligile ba immeuble atonga donc ko kufe komi pasi batu neso bazo banga surtout batambongo babola balo baka nzambe salaka ko sala yango moni merci la pasteur Claude Kabundi Walesa o azo lutter contre coronavirus ba frère Patrice ba passer ma Sylvie Mapata. Donc voilà vraiment parce qu'on parle de Dominique Aliloba. Parce qu'on parle de toi, ça rappelle humoriste, moi comédien moro boina katina. Te, au moins il a mis de photo loba makambo eza vérité. Laura Fabrice na moment oyo toza su na moment ko loba te ke o toza na ba mécène na moro yo, au moins na ba trophée bo kamati bo pesa ba meilleur mécène. Ba mécène ya nini et puis parce que muta pesa le kwazate. Coronavirus est reversé batonyos. Na batono so barabi te mama be ba okabate depuis récréation et la gisi na gimukolo. Donc cela veut dire que yo so na mbongo bande kono ba souffrir donc mbala moko mbongo neza souffrir atinati. Ya ba ba un riche pauvre, un riche dans un pays pauvre, il est aussi pauvre. Donc cela veut dire que yo dans un pays mo eza pauvre, so kutani na riche américain, a tunoka comment va au Congo, il y a la guerre toujours. Comment va Ebola? Do yo retourner magamni. Mais là, on a que pandémie est lelo et différencier tes moutambongo bien américain ou français ou nani de petit monde entier. Donc yango moni que lelo te ko comprendre que batunyo so ba na mboko yo ba konzi surtout te ya biso par rapport à ba hôpitaux. Toto nga ba hôpitaux pour atona kombakage. Atoza na mukanda, atoza na billet, okobimate. Donc comme no mama yo moko ke no bona et rendre salité boye. Oui, parce que nano okendara mutu passe au Suisse. Été ya biso, le na minute ko tonga wa pito ezanini. Tolo on l'appelle manque en volonté au pena que non pas tout pena que non, to comme na ke mutema mabeti na fin fond on dirait sata penza afanda asala fan club na Congo. Vous avez pas, il y a un moment que le na minute to comme na besoin bato mitema malamu. Tosunga ba handicapé, tosunga bato nyonso bazana besoin. Voilà. Merci beaucoup Sankara de Kunta. La ligne émission tous à la beaucoup plus enfin tous à la paix internationale parce que l'émission est dans le monde entier. N'a pas qu'il y a bah message mauvais aussi dans Mexique. Congolais moi dans le Mexique, dans Mexico. Tout ça partout hein. Voilà, tout ça partout. Dans le désert. Voilà. Il d'adoré tout ça. Dans l'émission dans le monde entier, na chaîne na sur YouTube DML TV. Dembanza London TV avec des brino original autozo profiter to PC Bambote. Alors Sankara de Kunta to y a nabiso coronavirus parce que là sujet actualité et puis même dans la chaîne nabiso et c'est biso to sensibiliser par rapport à l'émission nabiso et pour alors bonne nuit Rasson. En tout cas oui Rasson ça va azak garçon moko né na famille chrétienne azamuto yo ayekola ko kabade les bas âges. Il y a une fondation ils ont continué toujours à faire l'action en tout cas à la sagi appel de fonds batunyo so bazo chacha et puis le on a minito ils ont sala qui fondation Werason et kamata et kababa bis boyebi makambo sala et zwa et kenda ko totala ba sinistre na Congo Brazzaville bande ko na biso ngambo po tozala international Werason akenda tin international to sunga
sinistré à Brazzaville ou ya nina le 8 max. Donc botala siko niveau na nyonso yango moni wera sona bina croiser les bras te o baba ndeko nanga ba congolais azokende partout de porte à porte pour na kotika biloko bato bazana ngo dans les besoins. Et puis nde toza bona minute toza na formidable o to betaki wera sona pesa ki chance album kitoko. Album qui toque en tout cas sur Yokango au sepela makasi les autres traités même coronavirus. Si parce que les gens na minute yo batwa luka kisi ya corona mais kisi ya corona za album wera salaki ya formidable parce que wera son appelle ça que chance na ba artiste na ye. Soko yoki banzembo eza na kati wera yembi lokola ba boss tatilito ba Fernando Finda ba Angelo Mbolo ayembi ba Dr Jeff Njadi le tête à des chansons en tout cas ba Ig Malongi wa pesi Yemoko Igo Sente apesi Papi Kakola yembi ba Victor Bosoko en tout cas eza ba album moko il faut bato ba yeba ninga o consomango et puis na moment ba confinement il faut bato ba profiter ba landa banzembo ngo eke sala bien makasi parce que wera sona za muto azo bunda mais to kataki ba séance répétitive par rapport ya makambo yele biso tozaki na ba répétition intercommunale ya suka tokendaki tina ntsele. Et si Kawapi ferme, il y avait le pacificateur Vital Kamiri Zalara. En tout cas, wera sona betaki kuna batu baleli. Au moins bate belé musuba kangama kota likolo kuna ya ba monde komo keneti aéroport zonga sima. Bate belé ba ya raboete. Yango moni wera sona wa la forêt to kendaki vers bango batu ba sepeli, bata ba masina, ba njili, ba kisenso, ba kinkole, ba bibwa do ba sepeli makasi. Exactement, Sankara de Kouta, c'est vrai qu'avant ba suspendre maramnyoso ba répétition sur le ba communal bo sala. C'est parce que wera son siège exact siège exact souté lelo tokobeta lelo pena wera son siège exact avant même ma pandémie lelo na minute batunya so fo bayeba que siège toza le seul orchestre totikala ki to répétera na Congo. Donc cela veut dire que la samba ezaki siège ya biso mais tango e okoma que ba négociation fallait to sombango na tanto sombango na lelo esimbagité bon lelo ba kolo nango bazui la samba. Mais wera son a combien de parcelles? Oh le lot a rose à immeuble na Gombe abibo tous les missions vont nous répéter na immeuble mutu na mtazu ba chambre et Cotilix tozo déjeuner tina se. Donc le na minute ezak que siège kala mingi te tozo zong sa siège wera son a rotala olia bimisa ba locataire brisque mais ça la bien te tozo tala ndako moko ya exaucé ndako exaucé ben ndako gladinde tozo tala parce que bana wera bana ndako belé total moko. Oui, Rosa la pembe na ba victoire ba Kasavu parce que répétition c'est à moi côté na centre si bateau ba na facilité transport siège les autres ont kala mingi te en tout cas bon voilà baza na bango calme répétition oyo eza vraiment na nous ya makasi ezaki intercommunal après siège raison parce que to linga intercommunal pour to chiter na stade des martyrs oyo era son to kobeta concert wana et que ça la vraiment somo parce que to uti ba concert ya ba stade to betaki na Bumba Jean-Pierre Liawa betsa biso na Bumba bakabeli wera na girafe na ngando moyeto ya na mweza la kite to beti concert na Goma mboka ba Justin Musanganya en tout cas eleki kitoko to betaki pona sensibilisation pona bandeko na biso a Beni to récoltaki $74,000 $74,000 o wera son a pesaki pona ba sinistré ya Beni et en tout cas bota la vraiment voilà un patriote. Après on a to betaki sur le stade de Martyrs pona bana IDPS boyebi kaka zoki invitation pas ya Yemoko Jama Kabundu Kabundu ba Peter Kazadi et puis ba David Mangaya to bosali te Yemoko pe Fachi Beton to betaki wana en tout cas ezaki anniversaire bana IDPS ba sepelaki en tout cas wera son to la activité toujours mais to kati en pleine ba contrat to son a 322 contrats et demi o eza vraiment na kati ya table moi to kendezate ba français bloqué. Ok, merci Sankara. Mais bon, pour qu'on soit enfin, tant la banda pour confiné volontairement, c'est un meilleur moment pour ça la promotion d'un album formidable, album qui toque au bien que bar réseau salaté, ba terrasse, ba boîte tout ces gens salaté. Oui, non seulement pour avoir la chance pour tous les artistes d'ailleurs. Oui, mais boye que Léona Milito yo balobito éviter pe. Ba entroupement les cadets ba 20 personnes té, biso orchestre ba toaze belé. Et puis à part Wana boyebi bien que je parle de la promotion ya banzembo. Yo solo par rapport au beta live ou bien par rapport à promotion. Ah OK, oui, promotion na ba média. Si promotion bozana raison mais problème tozana ngo webi que média lelo ça coûte cher parce que lelo même tolé kana canal kini boye c'est comique et bochawe rabochayo felete do fallait kana direction commerciale. De fois que ne futa na fond na ninga promotion o que ça la malelo to na 60 chaînes
so au foot exemple na Canal Kin $500 au foot à 60 chaîne combien au comme nango combien puis na moment où ya confinement oyo o batutu bana bambongo te lelo nde fo ba chaîne ndenge régie des zones ba sinel et pesi biloko fele ndenge pe ba chaîne sikoyo il faut botala ke na moment ya confinement biso ba chaîne to kamati to zui ba musique nyonso todo chao fele pona ko sepelisa ba abonné na bino pona ko sepelisa ba téléspectateurs o batala ka pe ba sepelaka na ba chaîne na bino eza idabi ya régie de sali offre Snell et sali offre ba chaîne pe bo sala offre bo zwa ba clip ba musicien bo cha parce que bo cha bien ça wa futate bo cha Rihanna bo yebi ete bo kola na ete bo kula na ete ni bo beta kebo ata nini walo zolo ba pona ba chaîne mususu bia ba pona canal na lo ba canal ki awo wana tongo tipo kwa tamso mona ba Beyoncé wana te mona no wera sono mona fali mona ba misusu. Merci beaucoup en tout cas na Canal Kin ba chaîne ebele fo balanda exemple à Canal Kin donc cela veut dire on dirait to comme na ba complexe moko mutu mso mona so ache bien c'est non des chaînes dans na niveau li c'est vraiment un complexe nzoka le complexe nzoka mabele li sia zawana René peso peme bo beta kete dudu ki binda bo beta kete to zuba robinho ba sa ba succès ba fali ba sa ba succès ba wera ba jibe ba kofi ba héritier ba fabrica to zana ba mise combien ba gaz ma wete ba innocent ba c'est belé mais lelo na mito bo chaka ba ona ba TVT. Et là, il y a vraiment problème dans le Congo. Il y a un moment que lelo, so total, les chaînes ont diminué la musique à Congo. DJP, oh, il y a biso ba complexe, wana, ba zo diminuer la musique à Congo. Pour bango, le baba bête ba Davido ba mona ba mote. Mais so a chesi ko musique na biso mona on est comme moi sitoche. Yemo ko musique na che ya pamba enregistrer na ndaku na bango, aye ko beta ngo. Yo ke logo yo. Yo ka dimi bale. Donc nani donc et comment on va fantir. Il y a un moment de problème. Ce que tu dis est vrai. Pour exemple, dans le pays où en Afrique, il y a Sankara, des Kunta, où il y a Pékin, ça vous musique à Congo et il y a raté dans la télévision. Exemple, dans le pays belé. Si, parce que au moins il y a une culture na binoté. Au moins il y a un sala gaisa complexe. Mutunyo so auti poto, ngana yamba ba la poto belé, ba yabo ba gimale dans les postes de la ville ba golf gizola, des gars matériels, ba Olivier Belé si ba yambo go ba oh Sankara babeta ga mindele mineto uti poto mindela zo bete belé ba rap biloko belé. Mais awa susu la kisasa au lieu to yoka musique d'origine na biso que to fandi bo toki bena mama chala mwana toki bena mama Mbiliabel toki bena venyo kalongo to yoka ngo susti to yoka ba wela to ka ni rien ba ko banda biso tina suka yango moni na remixer mingi Kaimbe Chetemba pona boîte na ya beta ka musique congolais na remixer mingi Eric Ngwasuma pona boîte na beta musique congolais. Mais pas de belle batikali au monde appela que non et comme problème au d'autres lobby mais oh ils a problème ni ba on a ba États-Unis ba msupe ba kenda ngote apana ndo be na molimo siko yo bozon linga komata musique à Congo te batu ba bebisi musique à Congo ngana kutana riche watana ba singabi obi ka ba DJ pena na ebita donc soki pena donc ba blo na ba to bando ya sustepo comment ba koza ba complexé bo OK obi entre parenthèses Sankara si par exemple tu miso tangi riche watana be deux fois ça linga bien Riche Watanabe c'est deux fois il y a quelques mois il y a avant matanga ya maman ce n'était pas possible mais ce qu'on a montré vraiment réconciliation totale non mais vous aurez époque avant matanga mais avant déjà au commencement c'est mon pote azamuto yo to fandi na ye to zana ba bon souvenir rebelle to voyager na ye to partager ba mbetu moko to vivre ba difficulté pe belé to vivre pe ba bonheur rebelle bolamo eleki tellement belé na masalanga Riche Watanabe mabe egoza na ngoka moko mabe mususu oye musu echa salanga bisanga bo saka de kuta yano to kolia na restaurant mabe salanga to lié to tondi na ko ka so tambola te yo démarrer ko démarrer ni on démarra donc au moment et puis mabe non c'est erreur à réseau ezaki perturbation à réseau ezaki soit tete perturbation à réseau donc voilà donc pour vous dire que les gens minute tant tout le monde a bien hérité ezaka hérité tant tout le monde a ba Fabrigaz aza muto aza fierté wenge tant tout le monde a ba Robinho ba sa ba fierté wenge tant tout le monde a ba faire rigola ba sa fierté wenge tant tout le monde a ba Riche Watanabe fierté wenge même ba JDT Molopwe même ba Lacoste ba Kabo Sebulembi ça ka rechanger na ndenge nini mais Lacoste aza grand artiste ayemba ka danger pour la Lacoste oyebi te ayemba makasi Azab la grata. Tes perturbations réseau. Donc le téléphone est comment soit pour te dire que tout ça n'a pas problème musique est ça guerre loyale. Au moins les lots. Est-ce que bango bazwa mona nenga loyal na marambo lobby là ba ferry ba Lacoste ba un peu tout le monde mais on marambo ba lobby là biso.
Donc pour te dire que si pour vous dire que na minute yo eza ba guerre à musique eza loyal mais mutaze nemia mutazati bonde toza bolelo so moni pena que exemple na chara héritier watana de po wana za mutu na ngana wengaki mobimba mais pire masala nga héritier watana pire mutu na nga yaki fait rigola donc pour te dire que na bête sauvage Jeanne Massamba yo la Coste est bon chanteur. On comprend, héritier bon chanteur, frère bon chanteur, Kabo Seboulembi ba bon bangonyo so parce que ouais la sala qui sélection qui toko. On comprend, tozaki na ba Serge Mabialo soka yembi obi mais oyo ba Jani Sesele. Wana yo zaki na El Paris. Pour wana yo yebi déjà chance na rapport au tangaki. Pour ça ba porte-parole belé ba suka kara ki porte-parole pour di classe ezaki mukie. Mais yo otangi yo lelo comme journaliste et puis on continue musala. Na yo ba tutu batana déontologie ndenge okenda na makambo. Sauf que ba tebele simbate o mo comme ça la porte-parole amekaka akoma journaliste ya simbate. Comme Kimi. Ya simbate. Na rolo ba porte-parole ba journaliste il faut la misa tous les quatre. Na yebite mais na lo ba homme se simbate yo simbi. Yo na lobi ke na minute so total bien. Il faut continuer et simbeli wapi parce que na minute yo yebate. Te na le kate. Ngande fona yebisoke, ngande fona so Laurent Fabrice. Musala émission to za 4. Si on voit 4 mais ce qu'on a émission musala na yo na ba porte-parole muto sa fierté na biso. Que na fandi parce que moni lelo ngana bandi ki journalisme pe lelo te na kutana Zidane na Roberto Carlos na Claude Makele. Na tuni ba question à répondre ngapé. Obi ke na poto ba ke na journaliste mo magité. Ba la sana tina ba télé foot na France. Donc quelque part ngana obi Congo na nyongo na ngebele fait de dommage nga. Ngana sa l'école de Sankarai. Quand tina politique. On comprend? Tina politique école de Sankarai. Oui. Ba na bazali ba Daniel Safou ba maso na tobi misala prison na ba Mukebai ba tebele ba na ngai. Soko tchesko lelo ke na foot. Ba Sankara pe ba joueur bazali. Ba Sankara na présidence baza soke pa ya Fachi Sankara nazali. Soke pa ya Rais Sankara nazali. Soke pa Mama Olive Sankara za. Oke pa Mama Denise Agio. Tina ba église. Donc pour vous dire que Sankara na salle école de Sankara, il faut que nous tanga na examen d'état. Na kuta na Zidane faut Congo de dommager là. Ba pesa na combien? Ta ba sala ba trophée na bango, on a que trophée za bena ya koyoka na ba aller fufu ba meli soupe ensemble, ba pesa ni trophée. Est-ce que ba pesa na Sankara trophée na mboko? Na na besoin na mote pour na osilika na ebi keza ba tubayoka na mais il faut ba tala ke, il faut ba pesa ba trophée. Lelo, so total exemple na Lualaba. Papa Richard Mouyej Manguez Mas a payé 4 millions pour la Lualaba. Donc si on attendait moi la temps on paye ça bateau ba trophée. Faut payer ça ba trophée, on paye ça ba Sankara trophée. Faut payer ça ba Eric Mandala ba trophée. Bon payer ça bateau ba Sala. Balita Chamala faut payer ça ba trophée. Même maman il faut payer ça ba trophée. Ozomo ma mère Amida bon payer ça ba trophée. Ba maman Rita Bola bon payer ça ba trophée. Donc pour vous dire que même yo no zanata on sala no bien. Obi ke lelo na nenga mabete Canal Kin eze mission oyo batutu barate tchela biso Canal Kin to ana 60 chaînes mais binoza chaîne le plus suivi na nenga crédibilité o mututu abi ke te so donc total la bena ba opposant so donc total la bena ba ba la vérité voilà de Gozula zawana zwa siko de Gozula na ba sa mususu ala Jacques Amulai Kalonji aza misik donc pour vous dire que Canal Kin peut dans la crédibilité nango parce que biso ba Sankara mboko yo botiki biso ka nengwana yango monito ye tozoloba po biso na mito to ba voilà merci beaucoup à propos des trophées d'ailleurs tu as eu l'initiative à travers l'événement Congo Star Award il fallait ça les Malavela chez Temba c'est au mois de juin le 19 juin pour te éviter une révolution makambo ezo qui est ce que au nini parce que c'est que Sankara vient de dire ça très important et kuti biso peut tu as en plein préparatif. Il y a événement dans le Congo Star Award, il fallait dans le 19 juin à Chetemba, chez les boss quand il Chetemba, tout le temps la rande membre coronavirus qui est né, bat boss à la fixer. Alors, Sankara Torito tient clip, il y a Oerason, il y a l'album formidable, un machine à voter. Mike Amara s'apprêtait déjà, n'a évité ceux qui pour notre clôturer le dossier formidable, l'ilobani le roloba avant tout à Nzemboana la machine à voter. En tout cas, machine à voter dans Nzemboana Gitoko. Na kolobaka ke batu ba consommer yango ba consommer machine à voter ba consommer banzembo lokola ya cour suprême ya docteur Ig Malongi ba consommer banzembo lokola ya ba Claudine Kinwa ba consommer banzembo ya ba Jolie Lusakivana ba consommer banzembo wera sona sali featuring na Fabrigaz
va découvrir en gros. Nabi na filé aussi. Nabi na filé sous va découvrir en gros parce que Fabregas ne ba yembeli na wera. So talibi na filé na wera en tout cas ben change wane salibe même Tatiana Cruz chanteuse na biso a yembi intervenant sur na formidable les ana ba couleur rebelle. Bon profiter dans moment où il y a confinement bah tout beau savourer et puis beau yo kango et en a banzembo ebele parce que dans moment où à part prière et en a ba bloko que faut yo ka ba musique et ça la gueule la moi souci et c'est déstressé ouais donc parce que mutu non ce monde nous se stressé aux yeux battre à qui les tout donc comme le roi les mais liwa donc moi les autres so perdre de battre belé poto to perdre battre belé na poto to perdre ba jise katanga to perdre ba mosi mosengo to perdre ba maloris la congolaise. Au moins, les autres pères de Soussou, venant à Roger Kalala, l'homme à cigare, en tout cas, beau frère, il y a peut-être Tendaï Mabogobang. Ils ont pas si makasi. Le Togoling a été proche, n'a pas tout yebi, il va au coup, voilà. Donc voilà. Merci beaucoup, Sankara de Kout. Alors, on va suivre les clips Machine à voter. Ils ont tiré un album formidable. Tout ça pour les plaisirs. Il y a tout bazar branché. Bazar Rolanda Bisso. Président Bruno Lubika, mon propre depuis les États-Unis. Asta Balsomi, petite sœur propre, maman Nadila, Nadixine à Paris. Merci Balsomi, aux États-Unis. Motema ya Nadia, Charme Balsomi. Papa et maman ya Fabiola, Cathy, Namo, Nabiso Moussou. En tout cas, vous allez brancher. Vous continuez Rolanda. Chaîne à YouTube, Demel TV, de Mbaza London TV avec des Brino original. Alors, de suivre de partout, Ndengue, vous a branché samedi soir à Lelo, invité Nabiso, la star de cette semaine, Sankara de Kunta, Tozobeta Masolo Nae, bien sûr, également Yahweh Rasson, parce que Azar Tembeni Yahweh Rasson. Alors, Sankara de Kunta, tout ça, ce qu'on a deuxième et dernière partie, il y a une émission Nabiso, consacrée en haut à la fondation Yahweh Rasson, parce que Yahweh Rasson, en tant que propriétaire et la fondation qui porte son nom, Yahweh Rasson, il a quand même pensé des choses, n'a pas de message par hasard au Lobazo de Kissa, n'a pas de don hasard au Senga pour la fondation Werason. Pourquoi? Oui, parce que déjà, tout d'abord, Fondation Werason a ça la ramamunioso na mbongo na ye, na ba frère na ye personnel. Mais les lots ils ont Senga qui est que patriote parce que Marambazo ça la eza ba aide moko humanitaire par rapport à la fondation na ye. Il y a un moment qui a lancé qui appelle des fonds. Alors, il y a un bâtonnier qui a donc cela veut dire que l'union sont à travers la Fondation Werason, à la famille Belé. Pour tous les contact, la famille est bengi Wera et Belé, à niveau est Belé. Il y a en tout cas, Werason à l'aide sur la bango parce que basaza na ngotomoni makambo to kosa liboma te ekuti bato vraiment piaka ekuti bato bambongo ezate ndenge bambongo ezate donc toza na choix te to kolinga te to tika bandeko na biso batila ndenge wana yango moni so to komi na tango confinement bato ebele moye ba se confiner ezate parce que faut pas que luka po kongola lia na to bijou kongola za mutu akenda ko luka mutu mususu ananganda mo bozo sentir que kaze mo ya na bénéfice ya deux bouteilles de faté ka deux bouteilles wala so ba sous deux bouteilles kwa lukata nenga kolia mutu musu fatambo sa ba effet mwana sirage azawana bata ba give mi pe ba ali na balabala o musale zate beaucoup de chômeurs tola banda ko belo mo na bagota ba 30 pe ka ba koli wana ba boti wana ba commission 69 donc pour vous dire que Werason na kota la bitin ils ont senga siko biso ba fondation totelema OK totelema topesa tosunga bato mususu mais pas dans Sankara Werason azelika ka épidémie yo s'aggraver comme ba boende fondation sont en activité bon dans la kabeba bis tozaki une épidémie faut ba yeba époque Werason akabeba bis tozaki une épidémie Werason ake ko assister ba sinistra Brazzaville tozaki une épidémie Werason atangisa babana insertion ya bana bakuluna na kati ya société épidémie da bakuluna bakata ba machette Werason azui bakuluna qui na minute bozonga basala ba formation belé ba bima baza formé épidémie nezalagi donc Werason asala makambo te pona moment mo épidémie non Werason fondation existera déjà lelo soto komotala to komoki dana ba 20 ans ya fondation Werason aza moto ya sala déjà ba bloka ba assainissement pour de relobate ba bloka ba kini bopeto oyo lelo le gouverneur Gentini Ngobila a beteli ngo PCT makasa bivo kini za bopeto Werason na bandango pa va so ko pardon eza ba biloko que fondation existera déjà donc total que Werason wa la forêt aza moto oyo asalika lancer appel de fonds yemoko pa chaki déjà la fondation ne que ces ala achaki de mbongo ko chame ni sapi moko sokola elongite bato pe baza koya bato bazo pesa oui lokola mwasi ya colonel Tshisekedi Denis Betu apesaki déjà motema colonel Tshisekedi en tout cas
félicitations. Et puis tozana Anderson Yimbi, en tout cas Anderson Yimbi a pesaki. Et puis tozana doya docteur Jeff Njadi le teta a pesaki déjà. Et puis tobosante Clet Kabe ya Corino. Il pas pesaki et puis Roger Niwa, tobosanité Victor Bosoku et puis sans oublier Fernando Finda do bate belé oyo bazoya déjà bazo pesa pesa et puis Papa Richard Mouyej Manguez Mans malgré 4 millions pour la loi là-bas à pesa sous pour la fondation. Donc il y a un moment où tozo senga pe même ba ONG Congotisme maman Elodie ba tout ba contribuer pe kaka makasi toujours na bolingo Congo ba mama Rita Bola ba tunyo so bacha donc to l'un exemple voilà. Voilà. Comme toi, l'image, Werrason a sali, a lobby, a sensibilisé par rapport à ces virus. À l'accès, tu vas précaution, il faut basoir. Il y a des leaders d'opinion. Il sera lobby, et puis, dans l'image, tu vois, Mike Amor, l'image de Werrason en rouge, a expliqué par rapport à la fondation, tu fais bâtir là-bas. Donc, tant que tu as un retour, et ça, les mandats ici, il y a des numéros, après, image, Mike Amor, il y a Werrason. Merci. Bana mboka pandémie oya coronavirus ezoboma to appliquer ba mesure d'hygiène to sokola maboko na savon batela distance ya 1 mètre ndeko na ngai pakola désinfectant na maboko na yo soki ma ezati to fanda mingi en famille pona ko limiter ba contact soki outi libanda oyena ndaku na yo eloka liboso fongola mai na robinet okamati savon otie na maboko osokoli na mai okamati papier opangusi maboko ozwi kaka papier wana okangi nango robinet obwaki na poubelle po soki te soki muta simbaki robinet azalaki na maladie azalaki infecté mbala moko e contaminé na maboko pandémie ya coronavirus eza réel yom tozondima te banda lelo tyango na mutu na yoki ezali mibatela soki omibateli obiki mutu nyoso na minute oyo amibatela tout le monde amibatela ezokipete mibatela ndeko na ngana za na besoin na yo comme yo posa na besoin na nga Werrason oh tout ba tomber victime ya pandémie ya coronavirus balobi tout est possible à celui qui croit rien n'est impossible à Dieu nzamba ko big sabine au nom de Jésus. La deuxième étape récolte des fonds na fondation Werrason pour na ko penser na bandeko belé ou bazana ba difficulté bino boye bina ko ba nyoso te mususu c'est-à-dire moya bimezate c'est-à-dire moya kuta ko contacter bato ezate soko bato wana ezo senga lisungi na bino poto salisa bango yango tozo senga na bino bo aider biso na fondation Werrason poto zo moya ko sunga bandeko o bazana ba difficulté ebele c'est-à-dire tozo na compte ya Raobank tozo na M-Pesa Airtel Money tozo na Orange Money. Vraiment, ils ont ouvert pour na battu à bonne volonté, batamité mamalam au basungaka. Vraiment, beau aider biso à travers bino. Tout ça, ça va nous comme sous au bazana ba difficulté énorme. Merci beaucoup d'avoir déjà assisté biso la fondation Werrason. Vraiment, nzamba batela yo. Denise Betou, Motembaya, colonel Tshisekedi. Merci beaucoup na Gesso Sali, maman Denise Betou. Vraiment, minga kolobeza te piso merci. Sans oublier Victor Bosoku, na Gesto Sali, sans oublier Roger Niwa, na Gesto Sali. Merci beaucoup naba nyos ba contribuer pour na biso na minute oyo. Na ibiki minga wolobeza te balobi batami tema minene baza ebele. Ça dit o basala ka action partout. Lokola yemoko Mouyej Manguez Mas na ozo sala vraiment félicitations pour la vie. L'union fait la force. Sans oublier honorable Dunia ozo sala. Félicitations, sans oublier Ali Maïmona, sans oublier Balobi, Ali Tachamala, Alobi Oyaye Ezoya et Belé, Kalamingite, Batamite Mamalamu, Lokola Clet Kabe à Corino, Mouta Messana ko pesa badon, Mouta Messana ko contribuer. Merci beaucoup, merci Clet Kabe à Corino. Tobo sanité, Balobi Ye, Alobi Werrason, Pasi Oyezu Congo Ezunga. Naibi ke Babamona ngaite, mais nazotinda geste na ngai loba mokili mobimbe yebaki nga nazali awa nakoki kotika peuple congolais. Encore une fois merci beaucoup docteur Jeff Njadi le teta don de Dieu. Et puis nous avons encouragé ONG Congotisme ya Mama Elodie nanik bozo sala action sur le terrain. En tout cas courage ma sœur kubo continuer ngwana Patrick Munyomo Jisé Musangania colonel Paluku Anissé Maïra
merci beaucoup mon frère. Anderson Yimbi, balobi bato mususu balobi donc c'est-à-dire mingo bazo pesa faut te remercier bango. Ata tozo mona te nazo zo beko, pas ambassadeur de la paix, c'est mon rôle. Ya ko encourager ba tout bazo contribuer, bazo ko pesa na bonne foi pour na ko aider peuple congolais. Ata bazo lingo mona na te, ngaso na su eko na ko pesa yo merci. Bana mboka. Na lobi kanzamba batela biso. Tout ça na temps moko difficile. Pandémie. Voilà, merci beaucoup. C'était là Werason par rapport à sa fondation Werason. Alobi a expliqué qu'il faudrait contribuer. Zambo on a été Zambo Azako aider Batou, déjà Besana ko aider toujours la structure naie, la fondation naie Werason. Alors il y a une image autour là, Batela Bisso, il y a Eric Mandala, Nengue à Sungi Batou na niveau il y a Dubaï et au Sala Bisso très bien. Je crois que Werason a parlé, moi quelques précisions à PC par rapport il y a Nayango Logato qui est plein de souk. Alors précision l'année ni Sankara. Précision Zaliga qui en tout cas appelle des fois les OPS Samana MPSA, les OPS Samana Airtel Money, Orange Money, pour na bateau bazape Libanda compte paye fondation Zana Roy Bank. Les awana en tout cas de Sengaraga bakonzambo ka peut s'impliquer parce qu'ils a affaire concerné biso surtout biso ba peuple. En tout cas sous senga vraiment batunyo so ba contribuer. Soko kabo à travers fondation Werate à travers bande ko na bino au kabarato yo kapeka ke bande ko bazanga lo oliate ba ONG zebele ba fondation zebele mais lelo na minute yo Werason wa la forêt donc na osenga vraiment donc le pacificateur Vital Kamerhe batunyo so bena ba contribuer donc de sentir que batunyo so pena donc so to bande tala na ndenge mboke kendaka ba Daniel Massaro Gombe na Gombe de osenga bena batunyo so bo contribuer na mboka en tout cas par rapport ya kotia pona kosunga toujours na démarche Werason azana ngo pona peuple congolais bande ko na biso nyonso oyo bazangi bada les besoins ata bouteille ya mai ata kaka o soki savon kaka o ezake mutaso kola maboko biloko nyonso tozana besoin na ngo to ana besoin ya ba don nyonso de nature en espèce nyonso parce que Werason azozwa nyonso po bato baza vraiment na besoin na ngo ya moto okita siko na ba quartier to kokita na bandaku to kokita na ba centre o eza ya ba handicapé ba centre ba orphelinat ba centre ya ba vieillard donc babiloko wana nyonso toza na badescente tokosala yango tozosenga vraiment bato nyonso omoni lelo tomonaki Cédric Bakambu asalaki donc tosepelaki makasi donc yango wana nde tozosenga donc voilà en tout cas même fondation ya Mama Denise Nyakero la première dame tozosenga vraiment que badon eya par-ci par-là donc voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, Toromo Kenasuka, moi je tiens à dire merci infiniment à l'honorable Alita Tchamala. Honorable Alita Tchamala, en tout cas, merci beaucoup pour la nyonso sali pour la journaliste, pour la chroniqueur. Il y a musique, dengue ou l'andara émission na biso ba dimanche, ba samedi et au cours de la semaine. En tout cas, merci d'avoir pensé à nous à ces moments si difficiles. Il y a confinement. Honorable Alita Tchamala, honorable Alita Tchamala, merci beaucoup pour la geste au sali pour la biso ba chroniqueur à musique ya Congo et qui biso vraiment na mutema et sali biso vrai bien bambote belé et sika ozali. Je tiens également à informer dans la public na biso qui est Union des chroniqueurs de musique du Congo et Botami donc Union na biso ba chroniqueur à musique tous qui reçu par un ministre de la santé docteur Etienne Longondo ayamba ki biso to solo linae to échanger nae par rapport à cette pandémie et puis par rapport à la communication dans le ministre a ouvert Andimi à toi accompagner na lourde tâche oyo azanango pour la communication la éradication il y a pandémie ou il y a coronavirus donc ba microlézar oya bon na biso ba chroniqueur en musique en train de sensibiliser d'une autre manière ou bien la émission na biso toi accompagner ministère il y a santé toi accompagner docteur Etienne Longondo na lourde charge azanango pour la éradication il y a pandémie oyo il y a coronavirus. Alors Sakara de Kouta, tu as mis presque une émission na biso, na évité liloba ezanine par rapport à l'émission de Tosali, par rapport à maladie il y a coronavirus, par rapport à l'artiste et musicien aussi, na évité Sakara de Kouta, ceux qui, je nous vais parler de Werason, on va parler de musiciens à Wenge Maison, mais malgré le confinement, ceux qui ont travaillé quand même, parce que Tolingate et Koleka, vous pouvez pas Koleka et puis la vie et qu'on répondre normalement.
Bon, moi, les lots, la minute, ils vont travailler, mais la vente, la famille n'a pas d'oreille. Moi, les lots, ils ont pas de non, vous pouvez travailler dans la police. Si, mais le travail, on a l'État qui va travailler, ils sont pas les liés. Ils sont côté au stress à malade, ils vont baigner de comment on va écouter, ils vont bien être. Donc, tous la minute, on va soit perturbé. Donc, cela veut dire que Moussa les autres, mais sont dingue, Moussa les a la raté. Mais on a besoin de temps, il y a travailler, et ils ont raté, donc, tous allés, tu as vu que instrumentaliste surtout, ils ont travaillé. Et puis, surtout que sur les chanteurs, et puis, ils ont travaillé. Nous avons fait des gens qui ont travaillé, mais sauf que les serveurs ont fait la répétition. Ils ont servi la répétition. Donc, en tout cas, nous avons félicité tout d'abord l'hôtel qui ont respecté les règles d'hygiène. L'hôtel Georges dans ma campagne. En tout cas, l'hôtel où on a côté qui a non, la température, sokola maboko, hôtel Georges dans ma campagne. En tout cas, vient dans Vander Moukeba. Venanga Zimmer na pesima Georges Bambote parce que ils ont 5 années moi donc voilà parce que na minute toza sur na choite yango moni tozo senga toujours artiste na biso bo continuer ko répéter et puis na bandaku parce que tant makambo esila ndenge lobi Laurent Fabrice to yebi ke nzambe azali kolo toza na basali nzambe belé na mboko yo ba ko chape ni na mabonde lokwa ba passer Claude Kabundi Walesa ba Paul Dominique Aliloba ba frère Patrice ba Moïse Mbiye ba passer Mapata donc ba tout nyonso ba porte Malombi ba zocha et Congo na ba frère Patrice aussi donc yango na tanga frère Patrice déjà donc on a combat spirituel combat za ya musonité bato ba otala ngona dimension spiritualité ba comprendre que na minute to abena na problème na santé ye moraye azo visiter ba via ba bato donc faut kanga masuna ba via prière bato kuti bona banda ko faut prier bato pe bazawana miyibi ya mibali ya bato leo na minute oyo mwasi na mobali ne na ndako yo ndo yeba mibali ya bato yebango ke osuki pona minute oyo mobali azongi na ndako aza confiné donc ba couple zongi kitoko ya kosakana te na kosenga pe basi na bandako totika makambe compréhension poto komi na combakage na confinement zuwa na compréhension utile zalate baba les arotonda pour la nini so swani sio OK bar siko bar ezate donc swani c'est mibali te bocha papa à l'aise na bandako en tout cas na éviter na kokeleka na ninga image ya Eric Mandala en tout cas là merci na Eric Mandala ndenge asungi bato bakangama ina Dubaï en tout cas le docteur des ignorants merci Eric Mandala motema ya Maria Piron tapesi kuma bambote poza la mbongo na rosa sa famille masungi communauté congolaise plus de 800 personnes il faut l'état vraiment batala pena bato ko ba Eric Mandala vraiment non faut na éviter de dédommager mais faut ko pesa ta prix Nobel et le moko boye o azo mériter quoi en tout cas na okendeka na bambote na pesi Amos Mbayo le pasteur Android Amos Mbayo le Sanzambe na pesi vraiment bambote sikazali mutana souci stade de Martyrs comme la stade de France et puis na pesi pe susu Kletzkabe ya Corino na pesi bambote le susu na mama na Rita Bola na pesi vraiment ba salam et puis yemoko soki na kieli suna zo mona mbala moko papa Richard Mouyej Mangez Manse na pesi vraiment ba salam na ye et puis na bosanité vraiment na pesi le susu bambote na yemoko Anderson Yimbi na pesi vraiment ba salam na Anderson Yimbi potala kaka Anderson Yimbi motomoko bien en tout cas merci mes condoléances na Chic Bazola pour perdre grand frère naie venanga grevi futila matita liebo singa fumba Bazola mboa et puis na bosanité so na keli susu Justin Moussanganya et puis Mike Kalaba na Katsa Lubumbashi en tout cas merci na Jojo Mandiki Mapata et puis le général John Chibangu na pesi vraiment ba salam esika zali yemoko le général Kassongo en tout cas commandant ville en tout cas merci la sécurité aux autres chats na Katsa ville et puis Héros Ilunga na pesi vraiment ba salam en tout cas merci na Laurent Fabrice na ebike on va à l'aise en tout cas na à l'aise mais sauf que que non na boaki ba mboate na boaki pe ma papa wera te donc la prière faut na sa prière na suka poto clôturer au truc ça lango bon na l'état la pe na pesa pe mbote na pesa mbote na monsieur le vice-gouverneur Mbungu Neron na mondi image na ya sensibilisation à sali pour la maladie du coronavirus en tout cas da bande ba monter image wana na ndenga lobby. Coup de chapeau à vous, monsieur le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellence Mbungu Neron. Merci. Na Debrino original na Londres, émission de Bolandia, on a des mans à London TV, DML TV,
Asta Balsomi, Bambote Belé, Murphy Balsomi, Charline, Nadia Charme, Bambote Siga Boza Kuna les États-Unis, président Bruno Lubika, Bambote Belé, les États-Unis également, et Sika Bozali. Alors, Sankara, tu reçois que ça a une image, il y a Eric Mandala. Si, il y a un moment où on a précisé, image de Eric Mandala, Azana Ida postulé. Mais bandekone ba congolais ba kangami na Dubaï azu 800 congolais a bango na charge na yemoko. Voilà. En tout cas merci makamba boy Popol Mumba, en tout cas Tis Mumba batunyoso bon on a vraiment que lelo na minito Eric Mandala merci ba mécène toi ba mo besoin. Lobi ke lobi msu ya Willy Musheni pe. Honorable Alita Chamala. Honorable Alita Chamala merci, mais en tout cas merci na Eric Mandala po biloko boye ya kolobeza te mais courage na tête ndai maboko bank na ko sala prière pour na voilà, moi je vais désannoncer. Merci à vous tous. C'est l'image, il y a Eric Mandala, mais il y a aussi la prière, comme ça, moi je désannonce. Na pesi basanya wera mbote Seigneur. Na pesi ma papa wera mbote Seigneur. Épidémie oyo musika na biso. Soke bandia na Congo ale eke no koya na fleuve, eke no koya na ba désert. Elongwa biso. Oyo nyonso bazala biloko koliate, erango ya ko profiter pe toke na ba lo jeune prière pour choisir. L'État congolais, tant que vous avez un peuple, totuni peuple bolobakeza bisobe ya parler du peuple toyeba pour bozo sunga bisote. Merci beaucoup. Tosengi maman Olive continue kosunga. Merci beaucoup Eric Mandala totalement pardon. Merci beaucoup, on a terminé. Merci Sankara de Kunta, merci au roi de la forêt Ngama Magana Werason. Maintenant on va virus bandi non to soina été non na yambi été na sir to kuna rosala demande. Parce que Mama Ida Nzumba la sénatrice alobaki na yebisa que mission na yo eza kitoko makasi. Mama Ida Nzumba la sénatrice merci beaucoup. Merci également au cordon Papi Mvula, Dr Pichou Moussoungu, staff Mobimba ya le roi de la forêt Bambo Tebele. Merci l'équipe technique Mobimba na rotanga Subakombote Mike Kamara, merci Msimbia Mavinga Poutou, Joël Pembele, Samson Ilunga Koupar Bola, merci à vous. Rediffusion aux à la mardi à 16h30, Petoromon à l'Assemblée prochaine pour un numéro Moussoussou. Merci beaucoup Sankara de Kouta. Parce que moi aussi je suis mal garé à Dubaï, donc je reste ici, je reste à Kinshasa. Donc on a eu le nouvelle que non, nos frères congolais ils sont mal garés, en tant qu'un humain, en tant qu'un entrepreneur comme vous. Donc je me suis organisé avec le groupe de diaspora pour voir comment on peut formuler, d'amener quelque chose comme aide pour vous épauler, comme Moza, Namboka Nabisote, Moza, Namboka Moussousou, Mbenga Bakamarade Nanga Otakavayana Bangoa. Batala, comment on peut faire pour vous aider avec quelque chose, avec un peu de la nourriture, avec quelques jours de chambre, c'est qu'on va prendre comme la responsabilité. Ce n'est pas les trucs que nous, on fait ça parce qu'on est des politiciens. Non, 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 non. On fait ça tout simplement parce qu'on a du bon cœur à tant qu'un entrepreneur. Je sais bien que non, vous êtes des affairés. Ça peut m'arriver aussi. Parce que moi-même aussi, je suis bloqué ici. Mais je dis que non, avec un peu que non, on puisse savoir comment créer des stratégies. Parce que Togo va charge, on a Bissomorote, total. Comment tu peux avoir un support, même il y a mon pied, pour que nous soyons apaisés. Mais je vais vous dire, support que nous sommes en train d'amener, ça ne peut rien faire. Ce qui peut nous aider avec cette saison qu'on est en train de passer, il n'y a que Jésus. Donc si vous allez avoir la foi que Dieu va faire passer cette situation, tout va rentrer en ordre, sachez-le bien, Dieu va nous protéger. Parce que ce qu'on amène, c'est la nourriture, on amène un peu d'argent, mais le vrai Lissungi, c'est au-delà de M. Eric Mandala. Le vrai Lissungi, c'est au-delà du partenaire de M. Eric Mandala. Il n'y a que Dieu qui peut nous protéger, il n'y a que Dieu qui peut protéger les gens qui sont chez nous au pays, il n'y a que Dieu qui peut nous couvrir par son Saint-Sang pour que non, coronavirus est immunité. Donc moi je vais vous demander que non, avec cette saison, chacun de vous a temps, oyo amizonga na kati na yemoko, bozwa temps, kaka rota la télévision te ya se focaliser te que non avion koya quand, bozwa temps ya robonde la paix Nzambe pour que non cette saison est passée, qu'on ne puisse pas avoir des cas de mort dans nos familles, dans notre pays et ici à Dubaï. Que Dieu vous bénisse.
nakanisi mozali ebele bamosusu bazali awa moyen toumela awa ezali te ekipe mosusu ezotikala awa mwa mai ezoya soki bape I need one phone now.